Bana monde natie. Naza na tige awa. Donc merci na ba onyo so balanda biso Kapage télévision toza na Bruxelles toyaki penza na bokasi ya Benjamin Imani boyebi en tout cas nzambe apambola penza ba onyo so ba soutenir nga nzambe apambola bino mingi nzambe a continuer ko pambola bino boutique Modulux bazo continuer ka kolatisa nga na mibimba oyo babi Kapashi malili ezali zalaka na malili ya ona baki lelo na oyamba ye moko bomonaka ye moko asalaka ba video na ye bokende ko s'abonner massivement na page na biso na TikTok so komika Modulux boutique Modulux akobima wana bo s'abonner massivement ba balanga Kapashula boye ba question na fandi a 4 jours 5 jours boutique Modulux et futaka na place ya Rovanda na kolia na komela na ba shopping na ya bana na ya ngamo en tout cas to pesa bango force po ngana za mutu na binoti so eki ba pchenga maboko te ma trop merci en tout cas na ba Holanda biso partout dans le monde toko yamba papa Benjamin Imani to monaki mama bio aleka kipe mais to zupe doyen a koloba soki makambo ke na bien te to tout na kama makambo boyo o ezali actualité na ndenge pe ya Congo et ça la pena bien na ndenge poto et ça la vraiment bien to rejoindre une vingtaine 30 minutes photo sur la nae nzambe apambola ba onyo so ba Holanda biso en tout cas boza la focus boza la décider ya Benjamin on va si ça va pas bien Sangoni. Ah, Sangoti. Ah, sina panzo sango. Ah, téléphone de la hôtel. Ah, ya osaraneza te, tozo pe sarambo te na batutu, o bazolanda biso, ba osala biso confiance. Na pesi mote na pasteur Denis Lessi. Vraiment. O asagi Modulux boutique confiance. Si. Azo pe mote na ba partenaire na biso, na o pe mote na ba client ba somba pa na biso tilo baza fidèle na Modulux boutique en tout cas na so remercier bino. Ba mote pe na vendeuse na biso Madame Giovanni, place Azali Bambote nae en tout cas zo la bellissimo Souka. Madame Giovanni Mbote na yango wana na aimé la reine mère moi si abio donc mère wa fansi masolo mère wa zana kata idéologie azo kumbela bord ngana zana kaka un simple manager international Kinshasa poto Kinshasa. OK. Est-ce que namo ya lelo to ke na onanu bato bazubiso neti lelo boutique Modulux et sali combien de années et puis idée mais abaki DP zaki ya zaki déjà commerçante mais ah comment na mo ba mri qui ne peut muta confiance pour na idéologie bokoma obanga pe mais ndenge nini nde bo lancer qui peut un défi ke to kolongola awa to kozongisa et puis ça qui mama confiance et bana ndé bon idée à Modulux boutique et bana na mère to aino ensemble été wana azaka ba simple vendeuse atekela ba libanais ba chinois la nenga kin la vie 18-19 ans. OK. Et ba maltraitance azo subir na ba mongo moko dérisoire azora pena décision yemo abina ko sala soupa mutute. OK. Donc volonté wana na malobo ya mi lobela na kati na ye azora moins faible commencement na ye ya $20 abandi akina zando atsombe loko ateki azongi azu bénéfice comme capital ainsi de suite yemo ka zo décision abandi ko kende Brazzaville akatima ya somi na Brazza azongi ki na teki ti mbongo zo matezo wana vanto balana et tant Covid-19 ye et ça qui moi baisse né na momonga ne tokutani. OK. Na momo tokutani na période ya Covid wana Covid penezaki ba osa ba test PCR ezali no na débit ba 7 jours na kina na kin na balaye na zongi 3 mois après Emikili tanga Emikili donc signa pas Covid pour la maman bolingo ba été la mère a bio moi c'est a bio talaka et après on a na tuna madame olingo réaliser nini na ayo tuna ki madame non dialogue est posé pepele esinga okutenga commerçante j'ai envie de continuer ce que j'ai toujours voulu faire et ça commerce nenga na memeli siko un plus c'est ça esprit entrepreneurial. OK. Aux monde na kati wana memeli esprit entrepreneurial na booster nena esa madame eloko nyonso linga ko réaliser na vie réaliser on a kati na libala moi même ton mari na ochopo obanga kité ba inconvénient ndenge zalaka moi ba nungu parce que balobi moi si soko tikali ateka akoteka nyonso obanga kité hein Benjamin ya obanga ezate moni so za na confiance a muto na e
Kataka stop. Idéologie ça toujours kaboye. Idéologie ça qui est. Naibisa madame et là on seulement réaliser. Ouais. Réalisons on a libala pose à jardin d'Éden. Communication posée pépère mamouté ça c'est bon. Donc sur base de ça, on a élaboré plusieurs projets alors Tobani na ya moi c'est bio quoi. Tozolo ba boye po na tuni pe question na po mingi ba bala basi na bango ba papier ba diplôme ba marambo belé moi ma femme ne peut pas travailler vos histoires là de vendre surtout sur hasard à moi kaniaka mais ce que des avantages des aranini na couple mobile zo sala trop moi ça fait na ndaku femme au foyer pour na yo des avantages il y a liboso ça dans un solana il y a liboso ezali qui est un manque de confiance individuelle. Vous comprenez? Mingi tozo kota na mabala base eza mabe. Et belé tozo bala pe bateau to ebité. Na kutani na yo to ebani no na nenga mikili to ebani penate ya dignité bon na nenga système mikili yaka to fandi na rapidité ya fusée au saranate. Bon maman se mettre ensemble après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de relation. Aller directement c'est mes côtés bobo ça ni ma priorité comme beaucoup ko reconstruire base exacte mais muto yebi eza facile net singa moi si bio c'est vraiment quelqu'un to ebani depuis bon mois na donc to ebani depuis bon mois na donc relation eza vraiment base et puis ça demande aussi le bon cœur de la personne en soi la personne en soi parce que kotika moi ça la business liba leza kolobate ko kanga mutu étoile ya mutu ko bonga mutu na maboko na otia maboko nzambe liba leza na okaka structure dans laquelle Dieu a établi pour nous permettre des personnes va vivre heureux eza le jardin d'Éden donc so moi si na on mutatanga maki ozana mbongo ebele ko leka ko kanga ete so pe tanga maki mobali ko kanga te mais na kati ya structure wana ezali famille ezali foyer donc c'est bon quoi bamsu bazo bala na me na papier ti na système ka to bayi na famille na poto to na système ya ka to fan donc il y a des besoin ba base ya mabe ozo monde mais ngai pena au-delà de la confiance otikeli mutu liberté na yebaka ki place naza na mobali un point entre c'est tout papa Benjamin to ke nango vraiment bien et ça peut bien le quoi na zui oza marié na ninga koto yo bampaka tout on a kutana bango bazo se plaindre vie de couple kapashula ba ser na yo bande kona basi pe do ezalo rola iraki tant tozara na feki kuna tozara na bolingo mais tant beaucoup eloko nini yo esala ke basi ebele ba bon monsieur ba komela ngata c'est lozo yat o bana mona ba préféré na bango azala mobali mais azokende soki nini ya boloba na femme seule bon na observation na moi tant on a fani na mikili c'est que ça a avantage à makasi ezali par rapport ya système européen na avantage et pesa na bateau baza individuel na bateau baza couple ozomona alors que pour nanga na milobelaka réussite en Europe ils en a 2 volets ce boza couple boza bonne communication bozo kana boza transparence budgétaire c'est-à-dire finance na boza transparence nango so madame asalaka yo pe osalaka bozo sangisala boke musika bokangi kaka ba matoi na bino na biyoka yo kalobaki ezongaki ememaki bokangi kaka boke musika et puis na ba célibataire oyo baza focus abino na zo tana nga ya réussir individuellement avant de s'engager dans la relation. On a appelé ça en plus ou moins 7 ans. Na bien célibataire, aza dans la doc. Vous comprenez? Aza dans la doc, si formation, bandi boulot, faut appeler ça 5 ans à se construire, à faire l'économie à côté, à coûter un peu dans moi si on pas comprendre j'ai pour que va qu'il n'avance. C'est justement ça. Bao bazo sambrier, ezara bao bayaki, ezara bato bayaki poto na boule qui a oliande mundele là. Et puis na do yé idéologie za na oliande mundele là donc ma mutezate. Ezala moi c'est dans la mobile ya wana mo ba dislocation za ko saranati moi si mso akoza lingi yo mais na boule na ye to msusu yaki na yenga na boule ki afia kula yo aboti bana na yo et puis abo action mobile mso yaki na vie na ota mso asara na esprit na opo moni ba gigolo ba fi ba rambe bo balata la kitoko donc baleki trop na poto nazo bisayo ozomona baleki trop na poto donc ya wana ozomona période pe ya période basi ba chara ba libanda na malile ba za malile ba vrai gigolo ba yero basi bazela wane ba période ife so ko moli manima trop ya biso que nous sommes na coin ke boka poubelle oboyi ka ndenge ve na ngachura mboma o se retrouver libanda ba boki o bilamba
Oh, on se retrouve le banda. On a tout surtout que la peine que il faut na bala mokoloto boy na boy awa. On dirait la communauté congolaise, tout la communauté africaine. Mingi mabal les a sous la sensité. Et comment plus d'intérêt. Donc les gens se mettent ensemble pour des intérêts individuels, se séparent aussi pour des intérêts individuels. Il y a rien de vrai dans ça. Il y a un moni mixage, brassage, mixage, brassage, relation, ça li kazagi n'intel, carbone à côté abimia. Donc, et ça li que mouta perd de crédibilité nae, il comprend plus le sens de la relation. Ah, je peux en racimater, à se retrouver 50 ans à poto, donc, à boti, donc, voilà quoi. Idéologie, oh, ils ont vraiment kala, et surtout pour la famille. Vrai sens, c'est la famille. On se demande à te, ma camboana pe, et comme ko baby sa génération parce que tant ba couple biso ba couple to sala bona miche na kati on a zape na loana to pensaka lobby pona bana na biso to pensaka pona Congo a lobby bon au désordre les autres zo bomande ce qu'on des générations surtout côté éducation. Maman Cynthia moni na ko expliquer eza que question tuninga eza motu ya makasi. Ne ba benga ko mama kapashule pa nani manya malika to pese ba mbote anniversaire na ye joyeux anniversaire place aux alliés na bisayo problème il y a communauté congolaise en particulier au tozolobela et outil depuis bateau baya avant na poto. OK, vous comprenez ba o bazaro ya avant na poto les étudiants qui sont venus ba o mobuta tinda après to kozana mopepe ya vague ya ba misene bazaro mema bangulu to se retrouva awa mélange pour na poto za mutu musu na nenga poto na kini ta musu bokuta na te ko lingeti échec on pas ga nenga vina o lingeti mais poto le ko sangisa biso ta musu yo za mona azozaka mona ministre ye ayi mona ya kingongolo bokuta na poto ya za mukando so bija ko sa couple na eposo adoki. Donc ce qui a fait que échanger un peu structure ya batebele pouvoir mariage eza sous na côté sacré dans côté. Les gens commencent à voir les mariages comme étant un pont où ils permettent à muta zoadok. Ah oui, mais qu'il y a, il y a moi s'il faut zoazer mi muta na nationalité, to ozuize ma mutu mususu ke muta na nationalité ba ki yo donc et comme côté sacré on est au perdre en. Il y a ngona to zonga le quoi ba jus. Alors bateau voilà. Venir vraiment des bozo bosser. Le côté où on va jeu, il y a un peu et mimi batebele mabe. Les enfants observent aux parents basalaga parce que dans l'éducation, tu en as deux volets. Il y a ce que les parents donnent comme étant une structure. Papa peut si structure n'a ni foyer n'a ni zalaboy. Maman a vu ma kamwana bani pour mettre en œuvre. Mais il y a aussi le côté c'est que les enfants observent des parents sans pour autant yo parents loba. Zota la parents pour vanner. Ah maman ça a des ordres, papa des ordres. Ah moi na personne à côté puis on a des ordres donc succession il y a nino il y a nini tala na nginabosa na mo ya succession mabe et qui na ba voilà et qui na ba descendance ce qui fait que c'est triste mais ba parents ya ba congolais ils ont reçu l'éducation de leurs enfants en tout cas ba permettre à n'importe qui te akota na kata foyer na ba nazo ya ponga na onde tozo réaliser donc sous derrière la caméra Modulux boutique ko bazwa bilamba avant la tout le sous tes questions pour dans la mikili pour le but on a ko rêver bino ya muta poto to mon éducation to lo ba to mon savoir maman outi poto to mon penado ba bit wala bozaki nango lelo ezali sous te po ba live ya ba TikTok et bomi idéologie mutinyo sa simbi caméra mutinyo sa simbi téléphone alors que ça la nyonso ya lingi donc quand on a masola boutique poto ela inde yango po bazwa bibimba o ya ba puma po bazwa ba casquette o ya ba Calvin Klein ya solo po bazwa ba Zara po yo penande koko ya Zara o simbi Zara na maboko ya partout muto nyonso alingi a commander a osala ndenge ni et puis boutique na kineza ngala ozonga. OK. Modulux boutique ezali boutique na bino eza na Kinshasa na 8667 avenue Équateur na commune à Gombe. Référence na biso toza en face il y a supermarché Galaxy toza en diagonale na planète Ginaville. Donc soro ou ta place no soro ou ta Kinshasa au Kitina Revodacom sur boulevard du 30 juin au PCI BCDC Mukongo se diriger vers planète J na galerie Bonne Chance au côté na kati na gauche na yo Modulux boutique azana. Modulux boutique biso ndenge toza boye spécialité na biso ezali authenticité. Toteka ke logo na boutique sorozo douter au scanner QR code ya produit na biso et ko memo na site officiel
et puis si on peut prix à site officiel au comparer na prix au tochelo na nenga kin au mona ke tozara na débordement te souci à moi si à bio ezali à répondre na ba problème ya ba congolais ba o balinga relate originalité parce que ceux qui chinois envahir marché na kata zando ba rendo luka pirate na place originale pour mongo ezate et pas na biso ozanyo so natalo muke ndenge na lati boy na lati nangai simple mais nazabo ndenge pe maman si ta lati boy tout en poumant de to lati yo tozana ba service en commande spécial mututa msa gros salarié aene logo na ye photo na ye na luka produit o so bozana ngo to lukeli ye ce qui a sepeli nango to sombi to tindeli yango apprécié mais il faut payer 50% ya mongo ya biloko to la terape ba marié to accompagnera pe ba tuna ba cérémonie ya ba fête etc to tera bilamba te to na parfumerie to zali pe na tous les accessoires hein to tera montre ceinture casquette lunettes tout ce que vous voulez ils ont la carte à Modulux boutique mais yaka ya ko visiter biso ndeko o sepelo o zala dessus. Merci. Tous continuer na émission lobby mutoza qui sera au tipo to aye poto toto mona peanke ba bonne manière ba bio wana nyonso mais lelo na lo ba bino ne mutu pena boye ko baby sana Kinshasa bata poto bo bo mine ko boma depuis remonter de kwenda futu ko percer biso et ça le voilà moi si les yeux est ouvert moi ça aboti moi c'est aboti donc zemio za au mon ami voilà ça la constat et ça constant ezali simple na kata communauté ebele to sala ba formation te ebele ba sala raté yango nozo mona ndeko na biso abi échec bato wana to échec au moni mutafani na caméra na ya tena pala telemisi trépied depuis bandagi live yoku tobi 2 heures bamsu abeta ngo ba 5 heures d'ita afani na ndako afani ba niko sola nyo sezaka ka tapoter je me rappelle à une certaine époque ba reprochara ndeko na biso ya muta théâtre la duchesse ikambo tapoter atika a continuer boulot na e place azali bambote place azali donc pona nga eko bage bato wana nyo so basé échec parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas des occupations. Or, Moutou a ça la raté rendez-vous dans la Kitata, au quotidien on a l'état, Aurélia Nino pensait à retraite, relier le roté. Ce sont des gens qui ont déjà échoué, alors ils viennent dans les réseaux sociaux, relaxer qui matalana, alors ils sont des échecs, ils sont toujours travailler, toujours continuer. On a un poto ceux qui Moutazo salaté, donc aux alara malheureux pour tout est à mon solo. Au parking, au kende boy, tout est à mon solo. En Afrique, vous n'avez pas de Kaisaralem, vous avez au bout de bon, Rosala Pena malheureux sur le sens financier, parce qu'il y a beaucoup d'aides dans lesquelles on va nous bénéficier. Ok. Le service social et au foutayo, en Belgique, il y a les services. À tout ça, la service à CPS et aux Alans, ils ont foutu l'ondaku, ils ont foutu quelque chose, ils ont foutu à ban et tout ça. Ils ont se retrouver financièrement. Mais en soi, ils ont contrôlé par le système à 100%. Et ces gens-là, ils ont enregistré dans le système le rôle pauvre. Ils ont enregistré le rôle pauvre parce que le fait que l'État a aidé les pauvres pour se retrouver SDF et belé na mort na bangote. Bon, c'est comme ça. Mais ça les a belé, mais les gens ne veulent pas travailler. C'est tout. Et puis, comme ça, la formation est facile, la formation est inanisa, 2 ans. Mais bon, au moins, on a 15 ans, 20 ans, mais ils ne travaillent pas. Le système est là, il y a un là. On est déjà 14 heures. Ah, tu as 12 heures. 14 heures. Tu repêches dans l'air. Au air, c'est sous le monté. Non, ils ont beaucoup de bon côté. Ils ont la majeure partie de Banderonabiso, Balingi, Moulimu, Yagoigo, Nenge, Pasteur, Lité Alobara. Moulimu, Yagoigo, Inde, Kongola, Lingi. Or, on a vu, il faut un objectif. Ah, faut comprendre la réalisation de Bouloura. Donc, non, Bouloura, Kara, Moli Kelemba biso kota nga personnellement na madame nanga tokota ali Kelemba. Bando ki ba trop na maman dali Kelemba. Donc on a 10 personnes bocho soki 500 1000 so mo batacha ali te bakimi te. Muto azopesa mbongo na ye oyebi source ya mbongo na ye te. OK. Donc opesa 1000 chaba yo tango zui oche na libenga boye osai na morie. Ye tango peso ya yo abendio ba chance. Mbongo eza pe bongo mbongo ndenge eza wana eza na
eza na puissance. Si, si. Mbongo ya na puissance, ya na eloko mo na kati. Ok, alors, donc conseil raté. Non, moi je ne conseille pas les gens ya kosala likili. Ala moi chane na banque. Bomba mbongo na yo moko zala patient. So le on a ngina sombaka, on a somba dans kota likili ma pona somba mbango ça sert à rien. Kene na vie molo molo au koma place olingo koma. Donc mieux vaut tout tambo la tortue au koma calme. Ouais. Na hérissage que tambo la fusée mais on s'écraser. Ah, c'est ça aussi. Ah. Mais condoléances na famille Ekouchou, bah quoi prendre un prophète Ekouchou à ça qui accident, dans ce qui dit brasserie à Koufaki sur place. En tout vraiment cas, que ton âme repose en paix, c'était mon frère. Dieu assiste la donc, famille. Vraiment, que Dieu assiste vraiment la famille. Partenaire, il y a Makassi, il y a Kapage Télévision. Toute la famille place Mozali. Nzambe Ape Sabino Makassi. Ape Sabino Makassi. Ya roloba mingi ezate mais toujours place tozali toujours soutenir bino toujours sambela pona bino pour que nzamba pia bino makasi vraiment ah pena au préféré moi sinon na ba camarade terre on peut banganda na moni okota terre bon parce que déjà boulot na betara de boulot na temps okini banganda te. Ok. Et puis madame nanga aza libre na foyer na bloka motuté aza libre ya okene na ba camarade banini mais yé pas koli na monde bibima bimate ya okena ba camarade trotter aller vraiment trop casanière à la maison. Ça nous laisse aussi le temps de réfléchir de comment nini toko tike la progéniture na biso za bana tozo bota quoi. Parce que na poto il faut penser à ça. C'est ça aussi. Dans la communauté beaucoup de Congolais n'ont pas laissé de patrimoine à leurs enfants. C'est ça aussi. Et comme peut tout dans la sauce entrepreneuriat, so ga mutazu mongo akima mango na legal, aga no somba chemise ya 1500 pantalon à 2000 aye na on a réseau a check caméra TikTok abandi live ko finga batu ba ne logote. Metango Rolando Fombo a sala raté. Vraiment. Merci en tout cas, Benjamin. Tout comme nous sommes aussi ça. Tout ça là on a tracasserie. Et puis tout ça là on a Yalola. Yalola, batwana kin ba jeune ba bazo yape bazo ka ba mona Yalola. Yalola pe na ba principe. Faut voir ça pe biso Bon, nga elona. Yalola ndete weboto e bimsela biso ata 200 € te boule wana to kote na 4 200 €. C'est ba boule batu ba teza ba restaurant. Ah, ils ont un restaurant. Tout le monde a batouana ba okota restaurant za likolo. Oh, faut que tu rentres likolo. Ils ont un restaurant où tu okota ofani na au lieu au contempler paysage ndenge za ila. Ils ont ba boule simple té. Ba nini on so monde za escalier musu ba ascenseur ezali. Ekota mboka na mboka. Ekota là. OK. Ekota là. Mais moi ce que je dirais aux jeunes, bon avant tout on peut ça petit na ngai offrir aza coordonné ça ba chaussures na kin donc pese mbote pe na encourager ba congolais belé bogende ko soutenir petit na bino asa ba chaussures ateka on on fait le voum petit na ngaza ba kota changu kuna donc c'est que je dirais na ba jeunes congolais o bazoluka koya poto koya poto eza bien pour na soza na vision moko bien précis aux hommes mais soza na kin o ganara 1500 2000 balles aux a organisé, moi je te dirais pas rien au poteau. Il y a un poteau, il y a visite, il y a tourisme et pas zone. Mais si on a un poteau, on a boulot à qui a souffrir. Parce que à monter ma besoin télécharger mes allois donc dès qu'on connaît au moni bateau on monter à ma bé. Parce que on fait la bande de on pendant une année 2 ans 3 ans au moins on a beaucoup de mal à l'aide depuis après on peut ça va mine pas mais aux autres qu'on l'a fait trop aux autres il y a peu mingi aux autres donc c'est un peu ça vraiment na web ça va jeune au bazar jusque dans les 30 ans so ngoya poto yaka na yo lingo ya kotikala yaka na mais ala objectif yebe loko ni olingi vraiment yeba eloko ni olingi mais muto déjà comme na ba 40 ans 45 azoke ba 50 azoluka ya poto ayende koya koza gigolo na poto ko ba mère ebele baza bango mo ba femme seule wana okoma na gigolo ba kosaka na dignité na ba kosaka na personnalité na mieux va tirer na kini poto za mingi pour le jeune on a ba vingtaine d'années 21 22 23 24 ti souka 30 ans olingo ya koluka na poto ya koluka na poto mais après on attend okomi koya yebango ke ta kozwa mukana kozwa plus ou moins 5 ans pour luka doki plus ou moins 5 ans. Pour fan de sa idéologie, formation, on a boulot encore 3 ans. 8 ans. Aux hommes. Et l'icône en Osiko,
kozala pressé kobala te po briser un peu ba rêve na yo travailler kotala tango kotala ndesiko boulé na bala on a dit c'est beaucoup plus pour les jeunes que pour le vieux. Un vieux qui arrive à 40 41 ans il va mettre beaucoup trop de temps et puis pour topé il faut un boga tu vas gagner capache bon il faut un boga so za boga te ba manzele ba na poto balinga ba vilain type. Il faut zakana moi. Faut za boga. Za boga. Donc comme ça la souka, on va dire qu'on va la division. Bon, pour n'avoir la division, ba mote na bino yango wana. Modilux boutique ye wana. Modilux boutique yango yo. Nazo sabino ka boya ko soutenir biso na ba réseaux sociaux na biso toza partout na TikTok Modilux boutique, soko beto retrouver biso na Facebook et puis na Instagram. Donc numéro na biso aux Modilux boutique ezali plus 243 970 868 649 wana mobimba to mobimba bozwi biso facilement. Donc bambote na ngeza na reine mère kolo Modilux boutique ende so na biso maman na biso ne wana bambote na o place ezali et bientôt là ngamoko manager na ozana Kinshasa pour na ba nouvel arrivage na roya nango o ezaki pour na se pesa toujours ba client na souci wana toujours pour na maman na bino amona na pamba te talaka e azona idéologie ya JBP na papa chéri sinon na bino nyonso bambote belé que Dieu vous bénisse.